Et c'est on a vu ça beaucoup plus que la nouvelle. N'engé bolinga ka vraiment mingi. Il get mbango qui toque à la kamikaze c'est la presse. Balobi la dernière cousine de Jésus-Christ sur terre. On a dit vraiment le lot solo pendant à sika. Il solo vraiment n'engé za rapenda à sika. L'autoyer. La réponse je voulu avec une besoin ya koluka. JF Fonge le lot vraiment. De koluka Ibrator te mettre koluka beaucoup plus. J'ai voulu porter parole, il y a Ibrator, pour Alobi Azan a droit de réponse, il y a JF Fonge. Et c'est beaucoup plus, il y a vraiment information sur et net, et surtout que il y a des mbango qui toquent à la kamikaze de la presse, non, il y a Bobanga Temingi, sans plus tarder, quand même Bazan Matanga, en tout cas Alobi Top Mécanon, moi qui patienté, d'ailleurs qu'on peut savoir moi briefing, moi annonce au Pozakaka posé, mais aujourd'hui quelque soit l'air beaucoup j'ai voulu pas savoir des détails sur ma campagne JF Fonge alors qui pour na liwa ya maman ya Ibrator balobito là bato bazolela to seka bato bazoseka et c'est on a vu choses mingi beaucoup plus que bisabino ko lelo vraiment de kokutana j'ai voulu mawana Ibrator mes condoléances de la part de Elvis Bronza qui est mon chef ainsi que toute compagnie toute compagnie je te dirais il y a biso il y a BTV3 te présenter ma condoléance le plus attristé donc on continue sans plus tarder ton roman là quel que soit l'heure to kutana na j'ai voulu donc à suivre alors bah même vous s'abonner vraiment massivement pour oser l'on a binoti si vous s'abonner te botiki biso boto suka sans bino biso to kufati to continuer kaka j'ai voulu ndenge to lo bakaka bana kin bana poto diaspora yo e maman des ala les lots siko eza ma solo to so beta ma solo na mes condoléances par merci vraiment merci Ibrator a koufeli maman na ye maman Thérèse Kasadi moli moni pe mana kimia et ko pe mara na kimia po bino niveau ko lia moi exacté parce que a koufeli no maratre na ye siko yo maman na ye biologique JF Fonge pas lobby que aïe prophétie kokanga mala bino na jibé il faut sacrifier ses ala babi au PC loko ozora eloko JF Fonge nani JF Fonge si yo yebi aza ancien musicien ya Kofi Olomide aïe mani o aïe mbasa pe vocal na aïe bi yo monde za conscient moi bi que JF Fonge o yebi très bien mais au bout de no rende zala kaka bon on so ki mutalinga bandali boma sika on a créé probablement une bêtise, on a une saleté, on a c'est normal pour l'actualité, à créer des PBS. Quand le big a une musicien, on a une actualité. C'est autant que ce qu'on a actualité, actualité style dans mon pays. À travers tes jeunes mots, on a macambo. Na Rolanda, génération s'adresser à naïe. Batu batalanga pe bachanga pe kaka. So net batu loba Jeff Fonge wana c'était un fou joyeux. Nga mona yoro on ba kisi ba simba tan bazara ko sala ba musique na bango ba kisi on le lorsque pesa bango ba retour mon boye so ba bulaka neti o elo mwanza mbekite la e donc akoma pasteur akoma po yemba ba yemba nga na ibia zaka na Paris abota trop abota mais comment t'es là on te bien moment et où dans la Bible remplissez la terre ya solo et ce qui a rempli la terre remplissez la terre yo boko ki na paka jumuzi jomo be pachozemi onyo so makambo so ka remplir ka ya solo et so na zana mama bota o ba so baloba buzazi so buzazi ezaya na osangisa ezabeli so muto roi yi vraiment le roi joie chance ça succès na moko te chance qui mon qu'il comprendre était de on so nga ya mécanisme permet na ba contre maître so yi permet na contre so étant qu'il y a un vrai soldat Ibrator ya lembuzi nala la repommer de mo so chebo na bet do ata to lobby ni so do loba mo kile ni mana ngote ya ngote lo ba c'est pas sorcier
donc il est ndimate Jeff Fonge azali boma donc tigana zo na temps ya benga di boma parce que mamutu alobi wana eza na sens te couronne oyo Ibra alata na kati ya concert ya showbiz jibe mutasombela ya ngote bilamba alata na concert ya showbiz jibe mutapesa ya ngote et comment la caméra on s'adresser na Jeff Fonge non s'adresser net o so wana ngai maman lo bano grande sœur na ngai Karen mon vote la perle noire ba Patricia lo futo ba maman Potou de Yalo la ma tante Patricia lo nyeme na kati ya Belgique mon bimba ba mo na solo na yo ba Serge Ndombele ba maman na solo na yo Delgato Delgato et mambo non sola na yo on prend Jeff Fonge ils ont un problème à mutu pour battre belé na poto mutu na bango ça la bien net on tombe na malili donc malili ya pour na poto malili ya trop ah oui hein nous sommes supporter ba malili wana te malili so on pesa bango liboma le ne Jeff Fonge so liboma na ezwa ki avant d'habiter puis tu en nini pour les années bandime te que jiba ko matana podium Ibrator mais voilà Jeff Fonge liboma andima kiti so lekeli comment on mona JB atiba misi belé pendant na mokili ba misi bana ba succès ba pesa ba marambo makio matana podium ya Ibrator contre Maître Ibrator il va sopane na ye sopani na ye amoni papa chéri a craqué parce que atala ki sur na écran les lolobi amoni papa chéri na Angola et puis c'est kiol kasi pesa ka kiol sopane li papa chéri yemoko et comme yo Ibrator hommage à papa chéri nabia c'est pas beso pas bino hein il so pas beso nanga nini yeli ngaro yembela mso akufi Ibrator asala papa chéri hommage vivant ils attaquent yo akufi yemoko ba kiol kiol te foye ma papa chéri foye ba koyemba pour papa chéri Ibrator a grand musicien pour papa chéri a apprécier yo il faut y ba boulot so comment ba Ibrator donc papa chéri comme na kati ya Luanda amoni banderole mati Angola mobimba ba parler sur Ibrator petit moraza waza danger petit moraza waza musique so papa chéri va na bi Fujo biga na yo kapeba na kala ka petsa ngo Ibrator depuis de Roma Luanda tozo ka petsa on a pesa pe petsa makambo kaka ndo mon papa chéri aluka ki Ibrator na kati ya Luanda Ibrator mata na podium ya papa chéri na concert na hôtel Alvalide na tour à piscine Alvalide na kati ya Luanda wana Ibrator mata na podium papa chéri simba micro sala makambo Roger Ngando sala makambo ba Blanchard Moussaka ba ro sala papa chéri simba na gang hymne de silence pour l'artiste Ibrator. On signale la présence de l'artiste Ibrator. J'y la peine 3 fois Ibrator. JB, Tara papa chez c'est pas pareil. Sur ça moi je te bloque. Sur tu te me peine moi je te bloque. Sur papa chéri soit tan belle la bilo Rwanda. Na Angola Ibra Mata. Papa chéri les kunya na moto. Laisser les enfants s'exprimer. Petite Olivia Pessi Maram na Luanda et Azongi Kini. Abino na rendre hommage vivant. Oui, bien là, bateau batanga te babulura so salega hommage. Ezageto, ote mutumo bakufa ki yango na yembelaye. Pour bolo babe Ibrator a sala chante, Ibrator chante papa chéri. Hommage. Hommage vivant. Yango comme ici Ibrator biyemba yemba. Oyemba. Ma kermesse seigneur Zaki ka papa chéri. To yembi makasi taka to beti. Bino mo no teza marché depuis Kofi a fini bino bouton. Elo na marché Kofi nani. Biso za mamna Kofi te. Ero to solo mamba Ibra na JB cha Kofi ero. Biso na Kofi to solo kutana nde Ibra na Kofi to solo. Biso kutana ni po boyebe maman les arrêter. Na marambu nyo se arrêter boyebi ko. Non ça la contrat na mutu. Yo ke na bureau te. Contrat to sala. Un instant. Yo ke na bureau te. Laisse-moi d'abord finir ma phrase. Na bureau boké beaucoup tani na oncle nani je sais pas moi ce qui Johnny ko ou oncle Ré tout ça. Bokena bo signer. Bo signer maramwana. Bino Ibrator, c'est pas Ibrator bureau na e. Nani bureau na signer. Bokenda kuna oli ba pesa bino mbongo na bino. Ba pesa bino 400 balles. Oh, 400 je te dis ba pesa no $400. Na $400 wana ba sali même pas nini production ma munyo sona ba clip eleka kutute kanyaka totala kanyaka eleka kama muke. Générique wana boyaka na deux générique à moko. Bokenda ti bomoni ke ba pesa no $400 na disque. Normalement ton disque bimi artiste ça bi que na vandi ba dédicace sur mutu ba dédicace d'abord sur là. Avec ton disque na marché, on a la route ka la rozomuke. Ibrator akenda na label ya Kofi
et mambo simba te ba pesa no $400. Ba pesa no $400. Botika na romona Kofi boyena misute. Ala ki sabino ke ye aza les grands mopao. Wana to comment ça net vendre l'actualité. Et revendre de vendre to sur la mais comment nous ça la carte? Est-ce que c'est pas sorcier besoya? Est-ce que Aero solo que jibo monete libanda so patrouiller pena. Donc c'est Kofi ndazande libanda. To solo la te to sa mama Ibraton na papa chéri binadama. Respecter mukolo tika mukolo na kwena ye balé qui va na kwena bango. Non, c'est actualité. Et actualité mukolo Aero na bongo mukolo bongo to sa actualité comme mukolo mo. Mais tu reconnais que pesa moka $400. Et bien on te tout ce que ça compte. On est baba 40,000 ba 20,000. Soko tali ba prochette ba céder na biso tire le monde n'a jamais Kofi Central produit l'artiste Ibrator. Ba problème no ami so. Et tous ala pété. Tous en collaboration na été. Vous a félicité à petit vous a bon chanter au yemba bien. Félicitations bonne chance na chemo au Luki. Quel nom que tu vends tout ça papier na yé. Parce que maintenant on sonanga déjà moi tant on sonanga bo ça donne Ibra. Tango sonanga un vrai contre-maître vrai soldat mboka ndé mo bengara. Ibrator a tiré ça papier na Kofi a tiré le coup na yété. Ba ça papier ba sur la marambona. Et pour informer aussi ba dans la belleté. Je vais azande mutema polele mutema munene au pesa ba social au pesa ba petu ba di makambo vie odi musala na ye à soutenir yo et lelo babilo ba n'importe quoi ba no loba manet na ba trop ba ou essentiellement comme Jeff Funge wana ou déjà azanga na écoute à venir à Betal Bomo Nzambe Simate na pareil na Belgique on a nombré bateau a créé Bezimo ya Buzoba tandis que biso ba mama de bien monté on attend on a dit biso moi Bible moi trop biso bobo kon des pères spirituels les loba oui Bible moi trop pe ko lire rapé bateau pe moi trop balira biloko balira mama koso balira mama mambolongo lia mutu ndé ka ba mama bilo ki mutu ko yo ngana lia aussi yo lia ngana ndé yo ndinga yo mnene bo ko tra mo ngana ali maratre na ye ali mama na ye ya solo ah oui ba preuve wana ba preuve ezate to so mona ko kanga na papa chéri na ba sacrifice yango de bi wa mona te yango ye manze mo migolo na ko kufa le roi comédien a kufa to bakalini c'est aussi que ça bon nzoko ndé bo mona te yango ata to lobby ndene ne ba bon limate bon limate boza un problème ni na Belle de Charme biso mikolo beto ko un problème na Belle de Charme a petit mke maman musique y était ce que to un problème ndene a Belle de Charme abi adoption ezara na bas âge bino lokwa ivoto mesani ka ko sopana asopana woni si wapi asopana papa chéri na Luanda oh asopena la suna yango wana akomi yemo amesana obi amesana ko sopana sans pour autant ça jugement sans pour autant ça jugement na commune yemo ka mi pesi Ibratom piano ya solo a Belle de Charme wana nga été a Belle de Charme muto alobi. Donc s'il faut répondre à Belle de Charme. La caméra n'a bisu à BTV 3. Je m'en vais dire bonjour à mes téléspectateurs et je dis bonjour à celui qu'on appelle Flavie Kitoka depuis Paris. Kilo Yangando balobi yo babenda ka onando boté pour niveau à kilo na yo talakaka. Donc bambote belena toute la famille de Elvis Bronzac bambote bena bakuku mon chef, donc je vous aime tellement. Répondre pour la Belle Charme. Yo rentrer les sao moni ngandi na sport boy na biga na minutes oyo Lorette Belé ya zo landanga na kati ya Brésil ba mettre yuko na Brésil ba landanga yi ba tolokola ba yuyungulu na kati ya Brésil ba landanga yi ba Vasco Escobar Mouya le patron lui-même l'argent lui appelle papa Vasco Escobar Mouya ay mambo na so na yo mo tonto beta kombo ya ba grand tant kombo mutu moko bo alati kombo ya kilo moko bo la papa chéri binadama soit disons il paraître yo au leka et pas papa chéri on s'adresser ce qu'on a mouton alati kombo en piana est-ce que bi osa dana bilakil mabe di babe elanda Belle de Charme na vine mobimba na musique mabe wana beta ka bi oyemba te wasala be mission na kacha banganda diamba meli diamba tout fait Aïbina Oye, maintenant faux chanteur. On comprend. Il fallait qu'il y ait JB Azoye adopté. Il y a ça mon JB comment on est là. Avec des charmes. Surtout on va Ibratom piano. Bamo déjà papa, bamo déjà Ibratom. On va monsieur le papa chéri. Papa chéri le bana Ibratom na showbiz. Ibratom na kota le na kati na yo. Il y a un kota na kati Ibratom. Il y a un Ibratom. Il y a un maman. À Osala. Pour t'informer que avec des charmes la faux chanteur. Aboye maté mambo est niveau na été. Aluka actualité na ba ministère bango mi qui a mon soso et pas Ibraté.
Donc, respecter les morts, il était héros à bel charme. Aïe manini. Mon qu'il y ait telle actualité, la critique qui s'est ndaïbi maramboyo, donc, balo la pinga Patricia Bébé maramboyo, bébé c'est le comme partenaire officiel, hein, l'argent lui appelle maman, bébé chez le comme maman, na comme ya papa, na mère éve, marambo n'ongo le babo, tchèque ma belle charme, on peut cette actualité, on peut ça moutou moi, zaku na kumbote na mboko yo, on peut succès, il get besoin à ma belle, mais il y a beaucoup de mission sur la tête na mboko. En tout cas, donc, très chers téléspectateurs, allez-y comprendre qu'ils ont ambiance, il y a émission. Ambiance, donc j'ai voulu tellement le barébélé, la royaume, la royaume, donc, après, si on a des salariés, la pure vie, on a popol, la carte pas dans ma popol, hein, vieux penda popol, Jackie Bambote est belé vraiment. Après, si on a un grand fond, on a l'ingara mingi, pure vie, hein, voter qui toque à les courtois, voter qui toque à les courtois, les millionnaires élevés. Donc, je le précise trop bien, les millionnaires élevés, donc, Bambote est belé, défendre à cause de la famille, donc, il y a aussi Baraka. Et là, maman, peut ba la papa chéri bazo tomboka na bango. Mignon Abraham alobi boy. Daïda na sora ne bana papa chéri balingi po Daïda mbaraté. Mignon Abraham oyo yebi. Avant yo bana mamango yo kota mamango bana bozindo Mignon Abraham alobi. Mignon Abraham. Akobeta maître. Abeti contre maître. Pe alaki sibino ko ye aza vraiment na papa chéri. Auta pembeni ya papa chéri bino loko bolingaka komila kisaka konjolisa ko kanga papa chéri. Abeta. Ya lobi akobeta. Ka abeta maître bon abeta maître. Je précise Mignon Abraham. Abeta maître. Abeti contre maître. Pe alaki sibino ke ye aza mona papa chéri. Alobi bien abeta maître, c'est normal abeta maître. Bino ba contre maître. Bino bo so pe par na bino. Biso ba maître, biso ba contre ba maître. C'est que ba maître, abeta ba maître, ba buni bon ba maître, biso ba contre donc. Biso ba pour au contraire. Moi je suis abeti maître, biso le contraire. Abeti nan, biso le contraire. Biso le contraire kaka. Toi ka ba contre, biso contre na contre. Abé des charmes, Mignon Abraham héros vraiment. Alors chanteur, il y a la danseur, abinara. Azongi la copine abinara, abinara na nini na punda abinara na bina amda don ebna ngwana kopa na obina amda loketo a continuer obina ayemba pe. Ce n'est pas sorcier. Mignon Abraham ayemba ni azana faux chanteur no coiffeur Roger Ngando ta misa konna boy faux chanteur moi papa boy Mignon Abraham coiffeur Roger Ngando. Oh, nandeni expliquer non pour les téléspectateurs ba na besoin ba maman. Yungolu edi marambo na solana yo Vasco Escobar muya ya Vasco Escobar muya. Oui, c'est actualité hein. BBC Lukamba actualité te na expliquer na kata Roger Ngando suki na salon. Moi salon arabeti arare libayat arare libayat amona ngabal mona ko teba ve na ngai gi basket ba fire basket gi basket ya fire basket ba na Paris wana na ba Nicolas Onienze na ba Jimmy Kininga na ba Ingrid Evemba bazala na ba Jimmy Kininga c'est la famille na ba mon vieux Roger Makoso le patron lui-même na ba bazamo belé na Paris ngwe ba mami nzumba ba get kala la ba Judith Masia bazala wana Mignon Abraham bazala ne quoi faire Roger Ngando azala kuna buli ya kuma misiente so Roger Ngando atala ka soko ka te suki abina ka trop mo soko ka ta Roger Ngando suki anda wa bina mo to mo ba dansa loketo so Roger Ngando atala bité yo bina ka mo trop ngana kana papa chéri on a vu autant on a inikini azaba bina papa chéri o ve Roger mo mtabikia apna mtabikia ba jeté tant on veut autant mon invité il faut na me mon devait marrer comme danseur ya papa chéri les arènes danseur il marrer le ko yemana ebité bi vocal na na BCBG le ko yemana acha mais pour l'instant yebité eza to na fuji na ebisa Mignon ayemba pour l'instant non fuji pour l'instant eza na nté eza te eyete na mémoire na nga eyete mais Mignon Abraham ayemba ba vocal ne peut écarter bino molinga te ka boza pepe na papa chéri en tout cas il faut voir beaucoup plus que ça parce que conseil ici la raté attends la âge là pour bando baksa c'est pas dire que ceux qui t'aiment bino boza ba pire papa chéri sont tout moi longo wana et bino siko faut wana pour la raé tout ça non tout pour les Véché Ibouba bon chanteur Véri bon chanteur oh vela biso tout kaluji bon chanteur animateur suba wana totanga wana to yebi bango te basala nini mako basala to yebi te tout tika to peut chance na bato yo ba yebi eza yango Ibra lobi ke pese chance ozalo koya kana mabele oyemba koya kana mabele pese chance oh binaki dansa lokolo pese chance le peke bukani pese chance ba on ba na c'est ba bi dansa lokolo dansa lipeka donc on a soit paralysé dans le colon c'est pas sorcier c'est pas sorcier c'est pas sorcier c'est pas sorcier nouvel album il y a Ibrator le quoi il y a Libo c'est ça qui manque encore sur tout vraiment et aussi Babasco
je connais l'artiste avec tous ses tactiques. Donc je connais bien l'artiste. C'est pas sorcier, il est papa, il est maman, il est. Parce que lui sont déjà donc déjà na rechuté. Est-ce que lui lo zolo ba oyo, bato balanda partout. Bato zolanda partout. Na biya yoka, bilo zolo ba oyo. Jimmy Ninga zolanda yo, Nicolas Nyenza zolanda yo. Non, non, on peut liboso te. JF a lobby ango. Ba te belé ba lobby ango kanga. Ça imbécile moko ya pamba boy. Na vie na zana ni Jeff Fongi wana. Na potaso ma parler. Na kin Jeff Fongi wana parler. Ana mutu ga ninga shira tambola na mona poto. Pe na Belgique na place avant na ville nini. Pour faire na place Bastien nga ba Karine mon vote la perle nord ba vanda avant na ville place ba vie na Serge Nombele na Simatondo ba vanda place ba Masala nga Vivian quoi ba vanda complexe de Christian Popcorn ba vanda. Asi loko tingo be sexualité tu funa ani bomba na kina zani na kina na parler nini tu na puta na parler nini asi loko te hein ça n'engage que moi na bato to ba mambo na sola o je lui donne en temps la belle créature moi ça l'équipe basito na kati ya Bruxelles na kati ya Brésil na makambo moninga ya Yuyu Ngolu et pourquoi pas à celui qu'on l'appelle Laurette Belay base Orange Mobimba même na sola na Jeff Fongi c'est un fou joyeux balanda kam taliboma te sura nim taliboma bo ma fou trakanga e wana na taliboma bon na Hollande te liboma atata lobby vérité bon ni mara mot de la fin parce que tu comme je cité on peut ça actualité et mouvement on peut s'appeler la place pour répéter parce que les téléspectateurs moi tout comme peut attendre à vacances dans ce royal peut pas besoin vibratoire les quand même place à répéter donc on me quoi expliquer bah téléspectateurs. Merci vraiment là-bas téléspectateurs tout balinga la bonne musique au balinga l'artiste vibratoire et ton que soldat na soldat ya mboka ndenge moko benga soldat ya mboka j'ai vu la bouche autour de vibratoire porte-parole privé corps présidentiel tu as vu les pères tu as vu les fils ba fanatique na biso bo pesa biso chance quand le bo pesa biso na album na biso plombé et lelo to comme ce qu'on a c'est pas sorcier boyo ka messieurs les chanteurs ndenge ko yemba parce que docteur nja de l'été tayebisa ki bango ebele ba tu ba yembi metisi ko ba ko makaka ti ebele ba yembi docteur nja de l'été ta don dédié et ce ko Ibrator ayo kata makambo bato ya Moïse abeti étaient na mai et ba le kaboni bato ba comprendre que Ibrator c'est lui les messieurs les chanteurs merci na docteur nja de l'été ta don dédié et merci na bato to balingaka Ibrator ya les mbuzi aux en a besoin obimana c'est pas sorcier ba yemba na c'est pas sorcier contactez-moi dans le numéro de téléphone ils 089 037 68 76 089 037 68 76 ba fanatique na biso tout on est toujours au cœur avec vous babi tous les lana bateau bazoli la toka bola ese on a bateau baza toujours na esengo kaka ndenge kaska serré ka poison ayebisaka ngai abenaka nga mato choisi matata mutambongo kisi bayebisaka ngai ke zala sage pour mokili et comprendre yo bien vous concentrer album na biso ya sika ezo ya c'est pas sorcier eza na moki ndokité eza ki ndokité parce que artiste azo yemba banzembo lokola ba nazo mona te na kokufa lokola comédien et tozo na featuring na kati album na biso oyo Ibrator s'est déchaîné na papa chéri binada ma papa chéri azo kota siko na kati na ye nenga kota kana showbiz l'artiste a yemba s'est déchaîné bo pesa chance rendre bo pesa qui vraiment non mingi koloba exactement parce que na lobby déjà on a moni na koloba donc ba mbote na nga na pesi mingi na bateau balingaka ngai et nanga pe na ne kampe ko expliquer na bateau ba comprendre nani asala la musique nani asala la comédie quand on parle de la musique on voit directement Ibrator ya Lembous et quand on parle de la comédie musicale on voit Fabrice Zombie bato bazo beta musique ya comédie bazo koya na mabele pour musique koya na mabele na robe ça peut prendre pembe o boye donc ils a déjà erreur robe c'est la ma pembe boye to bina ka balete to yemba kande di PKP robuka na bisote lokolo pe ko zo crampe te pour son azu crampe na lokolo o mfe tikali oyo ils a déjà risqué na pesi mbote na Yemoko, la belle créature, la belle femme, Aleki basi tout, Nagati à Brésil, wana, je lui donne un tango, la belle créature, je lui donne un tango et pourquoi pas à Yuyu Ngolu, Nagati à Bruxelles, Nagati à Brésil et pourquoi pas à Vasco Escobar, Mouya, Junior Mukendi Lakade, Junior Mukandi Lekade, Junior Mukendi Lekade, Napesi Mbote, na Papteo Mukendi la patoche et pourquoi pas à Batutu au bazar. Wana na Brésil pour Brésil moi fana retourner na Brésil mettre Yuku mettre Wagede base Orange Mobimba
wana na lela bino trop Lorette Belay na kati ya Brésil babiso ko bela ka mkongo esala ka yo passé ay moi boulot esimbaka te loka mère Eve mama abota bébé c'est loka na kati ya Suisse wana na mboka ba héritier minimbo numéro na ezali plus 41 79 32 470 20 na kati ya Suisse plus 41 79 32 470 20 Luka mère Eve donc moi faiblesse sexuelle mère Eve aux hommes ça donc mon congora n'engue ezalaka et pourquoi pas à casque serré à poison na lela bino trop Guy Basket ça va le Nicolas Onienze Kalamine Kena Nicolas Onienze Roger Makoso mon vieux Roger Makoso le patron lui-même Nalobaka nalobi j'ai voulu se retiquer tant il faut vraiment si madame qui registre d'appel dans azo gang azo benga bino kuna na poto boni mara présent te présente. Et c'est on a besoin d'avoir beaucoup plus beau s'abonner. BTV 3 na biba mbote belé pena na Kasereka poison. Babi yo talara yo bembanyo ka jamais sila le sila somme. Donc otala yo eza donc yo banga zo lenga. Mingi te ya rolo babino mo boye bana kin bana poto. Bambote pas Patrick Nsadi ça Patrick Nsadi ça bi perd doublé. Babi yo simbara ba côté wana kanga yango. Babi mingi bo garder ka babande na bino. Garder ka bande na bino do bozaka wana quoi donc ba mingi ya kolobeza te ngai wa bino iget mbango kitoka la kamikaze de la presse niveau na zone ya tabango donc ba kokate pema bango ba koka nga likolo donc to continuer tout le monde ani dans balasima quoi pas sorcier Indokité. Donc merci à toi Ibrator Yale Mbouzi Mbote Belé n'a pas en anglais. Laissez l'orchestre bazana d'instrument. Laissez l'orchestre bazana d'instrument. Laissez l'orchestre bazana d'instrument. Laissez l'orchestre bazana d'instrument. BTV 3 de Makambo. BTV 3 vraiment chaîne Oyo responsable. Donc nous avons attaqué pour la sanité de Bolé Bakaka. Oya bino humble servante, il get mbango kitoka. Donc la kamikaze de la presse sans plus tarder. Boyebi ko mingi na linga kolbako. Bo s'abonner mingi bo s'abonner massivement. Botala ki Ibrator na ba instrument somba ki botala ki Ibrator na ba télé-réalité et puis boyo ki bino j'ai voulu à Passoli balobi vraiment à Bendika chef et Fongue moi litoi parce que Bible ngomoko lobi pour l'amour de Sion to kanga munokote pona bolingo orchestre na ya lobi ya kokanga munokote en tout cas vraiment ya koloba parce que et comme le roi comme citoyen Ibrator ya le Mbouzi pona liwa maman na le quoi kufela maratre akufeli sous maman mokili vraiment baloba ki moi mingi yango ya ki kaka po abeko benda chef et Fongue matoi na bato abel les charmes après mignon bato bazolo ba moi mingi vraiment sur kombwango balobi adoption ezalaka na age ki mukolote balobi na soki na habite soki mwana makangu to nini bino monde boyoki kaka bandeko batali mingi vraiment ya koloba pede ezali te ngai wa bino na ngaka bino mingi vraiment na pesi mbote na couloir mami okito na 17e rue babina rai wana penza couloir mami okito je précise couloir mami okito en tout cas vraiment na pesi mbote na bayo balingaka biso na lobi kaka bino bato diaspora oya bido vraiment igeti ngala za combattant na bundaka po na bino nanu chilomba kalombo d'or na pesi mbote na ba fille apocalypse lobaka page asuka bible babi oyo ko sala te bango bako sala Arlette Von Nizita nyangi mi clair big mama babi igete kakesa babi mwasi ya mbichi mami okito alingaka vraiment mingi libanga mingi ya kolobeza te vraiment bino olingaka biso na lingaka mingi bo s'abonner belé vraiment pour essayer ka biso pe moi bien na bisi bino nde bino bo s'abonner na cadeau surprise et salamate na ba chaîne nyonso kaka na BTV 3 chez Elvis Bronzac boko vraiment ma solo ya kitoko et ko bino vraiment bien quand moi il get mbango kitoko la kamikaze je vous dis au revoir bye à plus merci chaîne sur YouTube BTV 3 BTV donc en tout cas faut s'abonner et s'abonner massivement à BTV 3 BTV 3 pour qu'il y ait un 4 BTV 3 une nouvelle génération